Babina sali pour l'ingani tanga masolo boucle. Pour le ministre de la Justice. Donc, ce qui n'a pas qui permet aux enfants de faire cette chemise à l'année. Ministre pour la jeunesse, tout le jeune. Vous pensez un peu pour la jeunesse, ministre bakuluna na biso nde bazotsa to komukotambola toza lese nde bana bazalaki abimi boelaka azozonga bomona bakaleye Constant Mutamba komoswa bango so baokende kosala bilanga ye soki mpe ndenge nini toyebi te mo kimi ekoti bana bakomi abimi mpe akendaki klase azongi mpe na kimia yango wana nde naofélicité mpona na biso Constant Mutamba na mosala azosala aza vraiment afélicité parce que makambo ezoleka na mboka na biso oyo ya baparcelle ya mapangu nayebisi yo sans ye moyen eza te. Pour la justice, Constant Mutamba oyo, le tout jeune, papa na lobby ye kaka mutu a médité. Bato ebele balela ki lobby pour la justice. Tango lobaki justice à Congo eza malade, ba lobby e mokonza kokaki koloba boyete. Mais vous avez la raison parce que vous avez la vision. Mutamba, c'est un jeune qui a apprécié. D'abord, il est courageux. Il a la capacité de recevoir tout le monde dans le ministère parce que le loyo togolo bango star ya gouvernement oyo eza Constant Mutamba. Donc kamabi azo sala do ba ministre soki bazaka 5 lokola ye Congo changer. Do so bazaka 5 lokola ye aza sembo bongo ya yote ndinga sa musana ye Congo changer. Babina sali pour l'ingani tanga masolo boucle. Babina sali pour. Merci chers téléspectateurs bino bozali ebele ya kulana magazine na bino lingala news oyo elobelaka bino actualité ya solo. Babina sali pour l'ingani tanga masolo boucle. Ngai moko molobeli na bino penza oyo balobi Pati Bantule penza oyo azalaka wana pona bino oyo molobeli ya peuple vraiment Pati Bantule. Vraiment actualité oyo toza na ngoma kasi penza eningisiki na ndenge tozali vraiment oyo remaniement oyo yo penza papa mokonzi Félix Antoine Tshisekedi ndenge azoyimisa gouvernement ya sika. Penza totambusaki caméra na biso penza balobi mingi balobi papa Antoine Félix Tshisekedi tikela biso penza maître ministre actuel penza oyo peuple elingi yemoko papa Constant Mutamba. Vraiment peuple elingi mingi nama oyo vraiment asalaki misusu balobi te papa tikela biso papa Constant Mutamba poye ndenge tokomi boye tokoma kotambola na biso na kin vraiment ezalaka te kotambola wapi bana wana ya matoi mangongi soki bazuyo ekozala danger. Mais tout le monde vraiment ministre banda RDC et banda ministre de justice oyo penza alobaki makasi oyo pe atie makambo na main papa Constant Mutamba penza oyo bana nyonso ya RDC balobi vraiment bolanda ndenge ba mama balobi ba papa balobi pe ba sepeli balobi papa président de la République na remaniement oyo zongisela biso papa Constant Mutamba penza na justice koche place mususu te tosengi kaka ozongisela biso na justice oyo kandenge population ya RDC supplément Kinshasa. Babina sali pour l'ingani tanga masolo boucle. Oui, concernant Excellence Mutamba, c'est un jeune qui a apprécié. D'abord, il est courageux, il a la capacité de recevoir tout le monde dans le ministère parce que le loyo togolo bango star ya gouvernement oyo eza Constant Mutamba. Donc je crois que le président de la République faut zongisa place parce qu'il a vraiment depuis que moi je suis ici au Congo Nagolo Constant il est le meilleur. Il y a un ministre Baleki na ministère de la Justice. Donc il a vraiment apporté quelque chose de bien. Mais je voulais demander à Constant Mutamba aussi quelque chose. Il faut vraiment continuer l'élan et reproduire le travail de qualité, mais à éviter le spectacle. Constant Mutamba, il est
ministre pour la jeunesse, tout le jeune. Donc, nous pensons un peu pour la jeunesse, ministre. Alors, pour édifier encore la jeunesse, pour faire pour la jeunesse avancer, mais surtout les secteurs, que ce soit la classe, la justice, surtout pour la justice, nous avons tout pour le mati, tout ça, et puis récupérer tout le monde est petit. Pour la conscientisation jeunesse, tout ça, bakuluna na biso nde bazotisa tokomi kotambola toza lese nde bana bazalaki abimi boelaka azozonga bomona bakale ye kosite mutamba komozwa bango so bakokende kosala bilanga ye soki mpe ndenge nini toyebi te mwa kimia ekoti bana bakomi abimi mpe akendaki klase azongi mpe na kimia yango na nde nao félicité patriote ya mboka Congo toza nsima mokonzi ya mboka président Félix Tshisekedi le grand béton, l'homme qu'il fallait depuis très longtemps. Mboko ezina na libulu baluka bazipa mais lelo ye aza kolobe te fona sala rachat ya Congo tozotala epai wapi to witi epai wapi to komi epai wapi tozokende lobi toza ko continuer ko pesa chance na président Félix remaniement ya solo toyebi yango et toza kozela ngo biso nyonso esalema zongisela biso ye kaka wana pona justice Constant Mutamba oyo le tout jeune papa na lobi ye kaka mutu mérité bato ebele balela ki lobi pona justice tango lobaki justice ya Congo eza malade balobi e mokonzi akokaki koloba boye te mais ozalaki na raison parce que oza na vision omonaka musika maloba na yo ekotaki doute na bato ebele lobi awa boye olobi AFC ya nanga ezali Kabila omashaki maloba te opimisaki directement et lelo noir sur blanc tozomona biso nyonso to ke président oza aigle omonaka musika soki obimisi bombe na monoko eza solo et nzambe apesa yo sagesse ya Salomon parce que ozo mérité yango et na bengaka yo mwana ya meme makila maboko no elingi kosimba makila te na ministre ya biso ya justice ngoni ya moko donc soki na yebaki pembe na zanga fa sa eta chemise ala fala sa eta chemise alata pona nini pona bolamu makambo bien zo sala donc ba ministre soki baza kaka 5 lokola ye Congo changer donc so baza kaka 5 lokola ye aza sembo bongo ya yote ndenge osala mosala na ye Congo changer nayebi ke aza menacé parce que bakongolais balingi bolamu te balingi mpe mutu asala balamu te soki ozosala malamu bata mabe fo babundiso kaka nayebi ke aza kombati makasi mpo batata wana bandoki wana oyo bazwa bakisi batia na babiro na bango balingaka kaka ke basalaka mabe bakontinue kosala mabe ye ntango aye na balamu baolingi te mpona bavrai bandoki oyo bauti mpa ya Kabila le père baye mpa Kabila le fils bayesu mpa président Fati donc bango ka baa mayele na Congo bato mosusu mayele baya te bato baosisa bakampisi wana bango baza te kaka bango batata wana si alembi na ye me kindoki nde butu ezosala bango bongo batika ministre ya justice asala mosala na ye ministre nani Mutamba po deso desaki biso na rompenga bana sambela na rompenga ngaba kuno so okende église to otuna liboso kuna ndenge ba téléphone to tika na bandako noke église mais lelo na oke na téléphone na zo fina otina butu na oke séminaire butu na oluka bato wana mona bango sute bakuluna kuna na mona bango sute donc ngaba na provoquer ce kuluna be na ofina téléphone na butu no ba ngali mieri wana balinga ngo te mais zo fina ngo re bikola grâce à nani ya papa Mutamba vous comprenez
donc nalela ye fort nebisa bana ngai bozo maila tata papa Fati tika ye na place na ye tika ye kaka wana lelo ba magistrat bakomi kolenga bazo lenga po ba emesani kaka azwi kuluna bapesi mbongo abimisi ye même likamba sali akati mutu aya zongeli yango tango ayasupa na ye magistrat surtout mbongo tena poshi bazo tonga banda kwa sala ba makelembe kufa makelembe basala ba magistrat basala kufa banda ko komi inachevé moyo wana suba mbongo bakuluna ezate po justice zola na mandenge zali mboka nyoso zo justice zate za kufa mboka pesa kufa tutuuti na justice ekufa ekute kufa te kundama muntu ayi kolamu sa justice eza papa Mutamba tike lamu kapene kuma tina sommet donc na président zo banga mibeko mutu sa siaso banga mibeko ya mwana obiso toga donc aken ngakuna na posa kuta kuma ta président akoma ta président donc allons tant mandat président Fatia Sili président to na président Mutamba po biso moto tepwa président na yona po oya zana makanisa kitoko puis azo sala makambo na sembo ye wana koza président Congo ya Congo oyo ye wana donc pa Mutamba donc ye baka soki ka mandat pour Fatia Sili biso ka yo président po à part yo non koza président ba faido mibi na mibi aselo donc opposition wana président Zate donc so fatika ka mande Sili pa Mutamba yo papa ngai na koloba mpona papa na ministre na biso Constant Mutamba na mosala azosala aza vraiment a félicité parce que makambo ezoleka na mboka na biso oyo ya baparcelle ya mapangu nayebisi yo sans ye moyen eza te mais ye so babotoli yo eloko na yo babotoli yo lo parcelle na yo oke kopai na ye yebaki pleki neige eloko na yo ezonga eloko tozo félicité yango wana vraiment coup de chapeau na papa Constant Mutamba coup de chapeau na Constant Mutamba na mosala azosala na ministre mosala azosala nzamba pambola ye akende liboso biso olinga ye atikalaka na place wana président zongsaka ye na place wana président zongsa ye ka na place wana mosala na ye azosala yango kitoko bato ebele baleli na mama parcelle mais na grâce na ye bato bazo se retrouver babiloko na bango babien na bango alors président atikeka na place wana coup de chapeau. Mon point de vue, avant d'abord de répondre à cette question, je voudrais épingler quelque chose qui est très important. Vous devez savoir que les choix des ministres dépendent d'un membre et cabinet du président de la République. Si ça dépendait que de moi, le président de la République, avant de composer un autre gouvernement, un gouvernement d'union nationale, il devrait d'abord nettoyer son cabinet. Parce que lorsque le cabinet est malamouté, ba ministre ba koluka ba bima na ba cop na ba conciliabile et tout ça. Donc si ça dépendait que de moi, le président devrait d'abord revoir son cabinet. Les choix des ministres dépendent du cabinet du chef de l'État. Nous avons besoin d'avoir des gens capables d'apporter des solutions aux problèmes des Congolais. Babina sali po ngani tanga masolo boucle. Olandi penza mama wana ndenge alobi penza papa Antoine Félix Tshisekedi tikela biso penza papa Constant Mutamba tikela biso ko bouger ete chaye kaka na ministère wana pona justice esengeli kaka ye pona badongola miso bayeba ke ye azali wana penza tikela biso papa Constant Mutamba po ye azali ko sala penza musala ndenge kaka ezalaka ko banda RDC e banda nanu tomona penza ministre ya justice ya boite oyo penza ala na makambo moko oyo tala mama wana oyo azalaki na eloko te babotole mikanda na ye penza mais Constant Mutamba vraiment ayoki ye amoni ye azongisele lupangu na ye oyo ba magistrat babeta dada po balia lupangu ya mama oyo. Mais Constant Mutamba ministre na biso actuel azongisi yango penza kaka ndenge ezalaka yango to sengi na papa Fati vraiment azongisela biso
papa Constant Mutamba kaka wana mususu te azongisa kaka na justice pona biso penza na RDC ekendeli ngai na bino tokomona na kala mingi te pe vraiment oyo azalaki na sima ingénieur Babu penza soki asimi liboko tala kaka Babu Babu ingénieur Babu oyo ngai moko molobeli na bino penza oyo balobi Pati Bantule penza oyo azalaka wana pona bino oyo molobeli ya peuple vraiment Pati Bantule bobeta kaka sur YouTube bobeta Lingala News nde bozali mobimba penza batualité biso nde penza tozali ngamu ya batualité ezalaka nde boye babina sali pongo Lingala News tanga masolo boucle babina sali pongo Lingala News tanga masolo